Si Papa Jean na Hollande na intervention kitoko na banzi bandeko na kopesa mwa ba info mibale na simande toleki lisusu na masolo na biso na banzi bandeko ya Kisangani bauti kobenga ngai na tango oyo ndeko aza kosala intervention na ye batu ya Kisangani babengi ngai balobi Papa DSV pesa message oyo président na biso pa combattant président na biso ya Congo oyo toyebi biso nyonso tu Etienne Tshisekedi wa Mulumba akokita na Kisangani mais Hippolyte Kanambe apesi loi moko kuna. Cela veut dire que bateka essence te ba station nyonso ezali ya kokangama de fait que tango président ya Congo ko yakuna batu ya mituka bazanga essence pona kokende koyamba ye na banzi ndeko ya Kisangani a bengi mpe atadisi biso tala makambo oyo monguna azali kosala na kati na Kisangani ba station ekangama nyonso tu pamba te batu bazwa essence te pona ko landa pona ko soutenir oya biso président. Deuxième communiqué na biso mais wana na lobby selon ba source d'information na confirmé en côté na lobby il paraît que balobi Gabriel Mokia akufi na kati na prison mais nano to confirmer en côté mais tozali koyoka moi nungu mais ezo senga to vérifier yango po to pesa bino information soki ezali ya solo. Merci toleki et puis papa na biso Freddy to pesi maloba e boto. Merci beaucoup pour la parole. Na pesi mbote na baninga nyonso baza na conférence na air oyo na landi yo dès le début na landi pe Odon Pambu ndenge a lobby. C'est vrai que eza pasi na komona ke makambo Kongo batu oyo bazali ba premier concerné na makambo bango moko bazo comprendre te makambo ndenge zotambo na mboka bango moko bazo koyeba te ko agir ndenge sengeli pour que réellement makambo échanger na mboka. Et c'est regrettable parce que ba comédien na biso baza batu oyo bazo sala musala bazo produire ba œuvre mais bazo koka kolia na ba œuvre yango te baliaka pratiquement na mendicité kosenga na gauche kosenga na droite kolela ta nyonso. Alors Congo ya sika lobby bango bazo préférer na moment oyo ba soutenir depuis azui pouvoir ti lelo oyo 10 ans yango yo à s'occuper na bango ata mukete ba droit na bango ba bongisa ba infrastructure de manière que ba koka ko sala musala ndenge sengeli asali ata iloko mokote. Alors ka komi na veille ya départ na ye azo benda bango pour associer bango na chute na ye. Alors bango pe bon entre guillemets bazo bake bazali bazo ndima kokota na kata masuwa wana oyo ko risquer et même bango nyonso majorité na bon baza na toyebi bango toyebi comment ba vivaka kon soutenir mutuneti Kabila oyo asali ata iloko mokote rien que pour apesi bino mwa mbongo ngo apesi bango ango mais mbongo ba olia lelo balango lobby et ça mbongo eteni même pas 2 semaines et mbongo ane aussi là et après demain ba revivre comment bakozonga lisusu na kolela mutakobela kuna tala watu kokite kuna bosalela biso boye il faut boluka président il faut boluka babenga sous président ngo pour que azwa abimisa mbongo pour que moko na bango azala soigner. Oh non
toza na posa ya Congo moko o ezali ke mutu soki abeli ezate ke président mutu fo abimisa mbongo mutu soki aza na posa ya kotanga ezate président mutu abimisa mbongo toza na posa ya mboka etambula ndenge mboka etambulaka tango problème ezali mutu azo sala tango abeli akobimisa mbongo na poche na ye ake kozwa ba soin so couverture maladie ezali ça va ake na hôpital ba soigner ye mutu ako vivre na mutoki na ye donc problème oyoyo ezali problème moko général pratiquement na biso ba congolais parce que total kaka très souvent intérêt na biso moko personnel ba comédien wana o ba solliciter bango lelo ba réfléchir ata mukete esika ba outil ba mususu na kati na bango wana bazana ba carrière ya plus de 30 ans ba mususu ya ba 20 ans mais baza ata na eloko moko te baza ata na eloko moko te batali yango te lokolo a proposé autant so mo na peta on so ka autant so $500 tant so $1000 allez ba moni yango neti ezali oben moko boye allez ba weleli ko kima wana ponini bazwa mbongo wana mbongo wana bazozwa lobi ekosila nango batali intérêt ya bana na bango te batali intérêt ya communauté congolaise nyonso te baza na kata Kinshasa wana o bana kata Congo pardon o bazo ko souffrir batali yango te comment ba transport eza pasi comment bana bazotanga na pasi comment ba soins de santé eza pasi nyonso en général eza pasi na Congo mais bango bakangi misu baza na bango mope banda kusika bafutelaka baso bakoka kofuta yango te mais bakangi na bango misu lokola balaisi bango mbongo ali bakomi koloba n'importe quoi bakomi kosala n'importe quoi situation nde na biso général na biso bato tosolana bango tango nyonso na ba téléphone moyen te passe l'équipe mais il suffit pas présenter kaka mo eloko moko boye abosani non passe wana na tango wana asali eloko eza contraire na makanisi na ye penza mingi na mutema na ye bazoyeba ke Kabila akoki kozala na place wana te mais lokola bapesi ye mo eloko aosala nini akei azokoluka influencer bato mosusu pour que bato bakende kovote Kabila alors que bilan na ye dans l'ensemble eza négatif na babiloko ndenge wana na biloko ndenge wana comment bokoki kosoutenir mutu oyo bilan na ye ne bandeli ti suka ezali zéro ngai naloba toujours eloko moko eloko wana ngai nalobaka ngai na kopréféré boulevard du 30 juin oyo toyeba kala wana nde ezalaki moke nango wana ezala nango moke me bato bazosala bato bazolia malamu ke bokomisa yango monene soki ndenge nini alors que bato bazokufa banzala bato bazotanga te bato bazodoma nyonso eza pasi non en quoi bon komoderniser ata mboka ville yango soki bato bazoka kotoucher même pas $1 par jour donc zo mwande na bi et situation moko général na mboka na biso très souvent congolais totalaka intérêt na biso moko propre alors Nami balé na koko abona dans le sens que ce n'est pas une raison pour na biso bato tozali banda to baisser les bras au contraire il faut to continuer toujours tozala déterminé et to continuer ko sensibiliser bato wana parmi bato to participer à la conférence oyo ezapena mingi oyo baza na contact tant suna ba comédien wana ce n'est pas parce que ba bimi leloyo ba soutenir Kabila ba kumisi Olive que to besi ba bras non ceux qui sont na bato ba solana bango il faut que tia bango devant ba responsabilité na bango ko yebisa bango clairement nzela nini wana bazo kozwa est-ce que bazo tala avenir ya bana na bango est-ce que bazana pour ça que Congo est le situation autosanango tout le monde a zolé la passe tout le monde a zolé la que moyen li sous-souté to solo la na bango tous les jours que moyen te awao mais comment bino bozo kondima kosala eloko ndenge wana muninga tukoloba tout à l'heure awa to abeng na téléphone alobi ke batu oyoyo bazali wana associé wana bazali
baza batumoko baza na ba chéri na bango bafuta bandaku oui wana eza nango penza eloko moko te eza maka eza eloko moko te toko tika bango ndenge wana te to perdre eloko moko te to sengeli to benga soki o baza na numéro na ba bengi bango to tie bango devant ba responsabilité na bango pour ba comprendre que Congo nde mutu eza plus important que biso parce que biso to koleka bana ba kotikala ngala lo bango toujours soki biso ba tutoza musika to lia kaka mwa malamu toza biso ba passe na biso mais toza quand même moi bien que bango ba baza kuna mais soki biso tozoza na souci wana ya mboka koleka bango ba bazo souffrir au quotidien. Comment tu comprendre le canal? Merci papa Nabiso na intervention na yo to kendaka pamba te bande ko bazali ko kota toko zonga lisusu likambu oto le bi était vraiment ba comédien na biso likambu oyo bango basali toza koloba na ba vrai combattant pamba te mutu oyo azalaki mopagano soko yambi liloba na nzambe abwaka nyonso tu akotaka toujours na liloba oyo pe aza combattant amoni ke bato wana batrahir biso tokozala na bango mpona nini to pirate yango ou bien tokoboya nzela na bango moko tokoboya nzela na bango donc eloko oyo tozali koloba ndenge napesaki information na lobby balobi bien ke Mokia, Gabriel Mokia, il paraît que akufi, mais nano to vérifier yangote. To lobby te que akufi, mais il paraît batu balobi, mais biso to vérifier yangote, to confirmer pe yango nano te. Ti to ko confirmer yango. To le ki et pe papa na biso dada ou mumpulu, to pese li susu maloba e boto. Papa na biso dada ou mumpulu to pese maloba. Tomoni papa na biso dada mon polo micro ezali ko kangama toleki et papa na biso Roger oyo mususu to pesi maloba papa Roger Kazadi Roger Kazadi OK Roger poyo bengi Roger mususu desfe boza ba Roger mibale papa na biso e boto bon vraiment naza ko remercier d'abord na information na yo ya Kisangani nga naza na petit sœur aza na Kisangani naza ko confirmer maloba na yo information na yo ezali ya bosolo et puis tozonga na sujet na biso ya bande kwa théâtre ngai en tant que combattant na sala ki boy naza na numéro ya mama Chako ezali 99 820 39 41 na bengi mama Chako oyebise ke bosi bosumbi na molako après na bengi mama Bipendo numéro na ezali 99 99 40 692 bandela lisusu ya mama na biso Bipendo nazo bandela papa na ngai nanu ya mama Chako mama Chako aza na 99 pesa ya Bipendo nanu Bipendo azali na ba 9000 donc 99 99 40 692 wana mère Bipe ozu yango malam nazu yango ekozala bien loko yozaka mutu ya ba chuki ozwaye po nga nazwi bango na se présenter pe nga nazali monsieur Kazadi na bengi na États-Unis ko tia bino anga boye na boye lokola bango babangaka bamoni ke do bazoye bamplaire likambo yango te mais namoni vraiment ke babandi komona ke oui balukaki makambo nameki koloba oyo nakoki koloba nayebisi bango et puis d'espèce naza kopesa so nouvelle kolabo ya papa we baza sérieusement malade il faut aya kuna epala bio na Europe mpo na soins médicaux donc nazongisi maloba eboto. Merci papa na biso ndenge kaka bo sundelaka nga mokumba tomeka nanu koluka soki tokozala na ba unité tomeka nanu koluka mama Bipendo papa na biso mayamba kuna tomeka koluka mama Bipendo toyoka ye mwa muke ale papa na biso mayamba tokei toke na papa na biso mayamba azali koluka mama Bipendo bofanda na kimia telefone ezali kobenga
Ça c'est bien, vraiment. Papa Nabiso Zala na calme. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Maman Bipendo Boni. Madame, papa, merci. Maman Nabiso Bipendo. Allô? Oui, papa. Maman Nabiso Bipendo, oyebi ke ozui déjà ba problème na kati na diaspora? Nani? Oyebi ozui déjà ba problème na kati na diaspora? Problème. Mokonzi oyo yo kumisi kuna na Congo, azali mokonzi ya Congo ou bien azali mopaya? Nani? Kabila oyo bino bozoba Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe oyo yo zali kokumisa kuna. Nabi problème ozo naza koyeba yango te papa. Problème oyo zali nango bosali manifestation na bino bokumisa mopaya oyo tobengi Hippolyte Kanambe bosala bande na bino elekana. Toko bengi moto na téléphone comme présenter tout d'abord. Biso toko se présenter te tozali ba combattant oyo ya Europe tozui déjà numéro ya téléphone na yo. Lokola déjà si toyebi ke position na yo déjà alors akati. Mais papa Diane, il fallait le banana no calme mo que information. Akopesa information te batuana. Na banzi mama Shakonde aza kutu clair ya azobanga ta ko yo solola na pesa biso ya masumo. Nazana masumu te. Ya solo to kende. Na bandeko oyo bakozala nango ya Allô DSV. Oui. Allô. Oui, naza koyoka. Oui, toza koyoka. Omoni ndenge nani mutu moko tikoloba na wana, c'est vrai. Omoni ndenge obandi okei brutalement mingi. Merci papa na biso tolekana na banini tokei brutal biso ba combattant tokozwa makambo esalaka pasi papa na biso topesio malobate bolimbisi na banzi papa na biso topesio malobate vraiment soki zela na tour na yo oloba na ngai pamba te makambo ya Congo epesaka kanda. Makamba Congo ndenge tosali koloba epesa kanda na banzi ndeko na biso Roger Kazadi awiti kobenga bandeko misusu pe bozwa pe ba numéro ba téléphone na bino ezali Kinshasa ba pesi bobenga boche ya l'écoute na kati na radio lisolo ekozala bie bino batu bolobaka na kimia bolobane na kimia to yoka bino ngai na koloba na bango na kimia te ezali makambo ya Congo. Makamba Congo na ko berse mutu te kena bondela ye wa te soko moni ozali muta wa zo téléphone na yo ba numéro ezali wana benga eche ya l'écoute bana ko tune ba question na calme po ezala malamu. DSV s'il te plaît. DSV sali bien pourquoi na katio maloba parce qu'il faut na loba. DSV il faut bambaye ba keto na kanda. To na tina ba information te. Bango ici ba kumisi mutu. Il faut bazwa message moko ezali ya brutalité. Baye ba ke to se pe na ngote. Mamba conseil to na besoin conseil sous te. Po aponi nzela na bango soko obengi atanga so na bengi awa na kolubane kaka ndenge desiva lobby oza na problème parce que au salir au cracher du kolaba congolais ba kufa au sali bien et boto. Merci papa na biso o ezali ba combattant pe toza ko senga na ba combattant nyonso tu ngai na fungoli nzela na bengi alors ndeko moko pe oyo akoki pe ko benga na téléphone na ye acha ba mama na à l'écoute alobela e le canapé na radio et ko sala toujours malamu oyo nyonso bazana ba numéro ba téléphone bazana ba Skype obengi na Skype otie mama moko ou bien tata moko na kati na nzela olobeli ye boye ayoka aiba ete azui problème na batu na diaspora. Cela veut dire tout ça lango parce que likambu ya Congo ezali likambu ya ko bondela mutute o melisa mabele o lobela eso kindenge nini papa na biso Carlo combattant zoya yo maloba na sima tokozela téléphone na yo epa ndeko moko eboto. Merci mingi papa Diane na pesi bandeko nyonso mbote na la dit tout à l'heure là ndengo pesi en émission wana na sepeli na ndenge ochaki d'abord en introduction na yo makambo ba masumu balobi d'abord masumu ye moko na temps ya Mobutu alobaki aza opposant cela veut dire que moko boya azalaki kolota azala mboka moko ya démocratie. À ma grande surprise na moni ye mta osala propagande ya Hippolyte Kanambe
Et puis eloko choqué ngai mingi na moni Ngadios na kati. Ye azalaki na Angleterre. Cela veut dire que Ngadios ayebaki un peu makambo ele kaka awa. Mais soki akomi wana na kati ezokamwisa ngai. Na moni balokuli ba mama Shako et puis ba o mosusu uti kobenga awa. Mais eza mawa pona nini parce que Congolais a na sens ya valeur te. Sens wana eza na peuple congolais te. C'est pour cela que ça facilement que mon abattoir au Kendeboy. Moto ya kufaki la fois passée, comment on a dit moto ya Dado Sorinani wa kufaki. Bonsoir. Siko yo. Posez la main. Ozo Solana Dada. Comment on a dit Dada na zobe mon souhait. Oni santé na. Tiens, l'écoute. Maman, et là on a voulu que ça va la maman, l'autre maman a dit il a pas eu mais l'esprit a bien, ils allaient voter Tshisekedi. Malgré la santé, si nous n'avons voté Tshisekedi. Tiens, l'écoute. Tout ça. L'esprit a bien, parce que si nous n'avons après si nous avons problème, mais l'esprit a bien voté Tshisekedi. Mais il faut voir avec nous, si pas quand la libana. Par comédien sénégalais, par quel est le président ou à la carte ya Sénégal pour aller changer constitution, par quel est le qui est. Malgré que par contre la prison, mais la dimisa qui parle. Les amours canaillons, nous pas y avoir au nom de la communauté. Pas si elle n'est pas, on n'a pas si on a été vraiment né. Pas théâtre na bino ko sala ka, biso mto futa ya ngo a, to somba ya ngo a. Siko ko sali boy, to ko no somba ya ngo, ou bien to bana ko pirater ya ngo. Oso ko cha biso wa. To lingi bino mingi atake bande ko na biso, mais makambo zo ko sala eza normal te mama, eza normal te. Eza normal te. Nakaliso yoki message na ebisio yeba ke na poto a batu bazali ya kotomboka ba cassette na bino nyonso ba CD na bino nyonso to kotumba yango tu e kotumbama bonona bilili e kotumba pe oteka malisusu toujours de obeli nyanga na kata ya Kabila wana Kanambe afuteli obiye ba ko soigner na poto to boma yo awa bien bolwa mama na yo nyanga na kata ba combattant baza na kanda na banzi kanda nyonso ya combattant il faut à se manifester pamba te bakoki ko subela peuple congolais bongo te baza ko violer ba mama na biso na kati na mboka ya Congo bazali ko kata bango banzoto na bango bazali ko ridiculiser biso abongo bandeko na biso moko ba congolais bayebi pasi wana oyo biso tozali komona kotindaka bambongo tango nyonso tu bango bandima en tout cas peuple congolais nyonso tu oyo kobenga na radio benga bango tia bango à l'écoute muto oyo bengi tolobela ye na banzi tokendela no pe papa na biso Carlo Tamso toyebi ke yesi azui ata mutu moko moi 3 minutes na ye toyoka ye allo. Ah, merci mingi donc c'est langa maloba papa Diane nazali koloba masumu et puis natanga ki bakombo ya moto ngadiadia dudunga fura tango akufaki na banza bango mo bayebi bami ba o nyonso bakufa babenga kaka poto. Bon, je crois bien que batwana tango bakufa ba na famille na bango na culture na biso ezalaki so moto akufi babenga ka baboti ba famille basangisi mais soki komi ba sauter ba frontière babenga poto, cela veut dire que esika bazali conscience na bango ezonga. Je crois bien que ceux qui ndenge ya chichi alobaki to na bandeko na biso na bakongo to ba conscientiser bango po ba na devoir moko moral envers biso. Ceux qui tolobi to kene nango pe na brital, je sais pas ceux qui mini ko mema malamo mema motu na raison à comprendre message. C'est ça est important. Bon, je crois pas que ça fini motu ndé ko pesa un plus malamo mema motu na raison à comprendre nini ezali nager peut-être
ignorance moto komema bango mais okokomema moto mesika ki a comprendre aza okende na nkufa to na erreur azon kelio maloba papa Diane. Merci. Merci. Benga Lokuli Tchaye à l'écoute. Toyoka ndeko na biso azali ko benga. Fungola téléphone non vraiment par le phone wana eloba. Toyoka kaye. Non, pesa mutu mususu nazo ata reformer nan. Former ni me biso nga nazali koloba. Ce que zuye fungola par le phone chango peme na micro. Ye okangisi yango na micro oza koloba. O gangela ye po ayeba kanda na nakati na diaspora. Makambo eza pasi. 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 Makambo lelo ke beba. Papa nano zuyete. Muteme ko moto. Makamba kongoyo. Hawa. Makamba kongo. Nani azui kuna. Nani azui muteme ko impasi. Oye. Bopesa ngamai. C'est un chapeau. La chapeau s'il vous plaît. Bopesa. Balobi bapesa kuna. Papa na biso. Na pesa chateau. Na pesa chateau. Pesa papa. Pesa kuna comment on a comment yango na 99 820 kende malembe po bandeko misusu pe baza kolanda biso bakozwa numero wana bakobenga pe lelo ezali bayoka biso bayoka mama chako azala 99 820 39 41 comment ngo lisusu 99 820 39 41 Lokuli Azalina 81 34 747. Allô? Tozali koyoka. Nana zui. Zela nandeko aweza makambo mboka. Zela. Est-ce que nabao ana pe bato balobaki DSV que ngalufara zalaki na 4? Ngalufara zalaki. Azalaki na masumu. 81 Zela. 81 Zela yangalufar combien? 81 Okay. 81 091 97 091 97. 97. Oh, bandeko, nani akobenga atia bango à l'écoute. Nazo composer tout de suite là. Ok, tozela ndeko. Bandeko boza na kati na kimia lelo eza mwa pasi. Ngalufar. Bonsoir. Lelo eza. Allô? Oui. Nakoswa na papa Lukuli. Allô, nakoswa na papa Lukuli. Papa Lukuli. Ai mutu na bengi na mboka Londres. Tozui ba image na bino makambo to bosali boyembeli Kabila. Papa mbongo bolie wana ezala mbongo ya suka oyo kokunda bino. Je pense que moko bokokufa bokopola. Biso bata poto tokopesa bino susu mbongo te lokwa boyembeli Kabila bozwa mbongo abolia. Mais boye ba ke boluki problème bo cracher sur ba Congolais pe ba maman ba violer ba na est. Donc oyo kotombola fono benga muta poto soki mbaso ezwaka na phone je pense que kozwa bino. Parce que bo sali wana bolia mbongo boyebi ke muto aza ko buna mboka amopaya mais bino bolingi botelema simane po bola chapepe Congolais ke bino nde batamayeli. Alors papa e ya mbala suka o bo sali bo olingolo bani hein te yo ndo za Congolais te parce que zo ba mambo sala te yo tunanga na Congolais yo ni mto wa Congolais te yo est-ce que misu ne fungwa mango na internet oyebi makambo zo sala yo moko na ozwa salaire à combien o ke kozwa mbongo ape no ke loba biloba siko so wa Congolais pour no supporter Tshisekedi te et bongo pourquoi supporter Tshisekedi te so ba pesi yo mbongo te olobi nini te papa Lukuli yo ndebi histoire mboka wana kolekanga alors ona nini yo osipote Tshisekedi te soka mwana mboka yo bi histoire Kabila wana mais yo zali muto yo olobi nini
Ok, makambo ya sala, na biso boye. Okokufa ndenga bokufa bosenga na poto bozwa susu mbongo ti. Pe boye bango a partir lelo bokomona veni na ndenge kokoma. Wana na lobi na yo oyo kango yebisa batutu o bosangana ki information bana poto si bazu yango. Boye ba yango ndenge wana. Merci beaucoup. Merci à suivre. D'accord, mutu makasi ba mongo tokotala ngo place ekosuka. Merci. Allô, DCV. Oui. Je pense que vous comprendre, bateau balobi na conférence, qui to conscientiser bateau wana, bo ki débat ndenge salami, ça veut dire que na convaincre yete pe akolingana convaincre yete. Il faut bango ba mériter ka ke loko ba ko mériter c'est ça. Bateau déjà ba kei ba ko conscientiser bango jamais. Donc tous allez il faut ba ke to sepe na ngote to sali yango c'est tout. Et boto. Merci papa Nabiso Odom Pambo. Bandeko obo na nzela ya singa na banzi bandeko musu bakeko somba carte babengi ngai awa bakomeli ngai oyo azali omoni makamba Congo. Merci Odon na geste osali pe merci papa na biso dada Mompulu makamba Congo il faut bo dépensaka botika ka mutu moko te abengaka a eleki kitoko méthode dépenser parce que batu o basali action wana bazali binemi ya peuple congolais yonde ko fandi na kat na radio DSV asali kitoko DSV asali kitoko soutien na yo pe wapi soki ba soutien zali ba unité pe ko zali belé to banda ko sala musala kitoko. Merci Odon na oyo vraiment osali pe papa na biso dadao Mompulu nani lisusu akobenga acha l'écoute toyoka lisusu batuana tozali kaka koluka moto akobenga na banda nano ko naluka lisusu bandeko bazali kobenga na telefone ebele bazali kokota me bazali koluka moto akobenga na Congo batu bazali te Ngalufara kangi téléphone Ngalufar numéro ne combien 81 81 091 97 awana kangi abongo mususu oyo lobaki wana 81 81 091 97 wana Ngalufar abongo lobaki mususu 81 81 37 81 81 34 77 wana enani boya lukuli bozela tomeka koluka ye me bandeko tozali kaka koluka ye ba soutien na bino pe na kati na radio lisolo e kozala malamu po tozalaka na ba unité ebele na tango tozala ba unité ebele ezosala pe bino bien tala ba émission ndenge ezali kosalama e kozala vraiment malamu tomeka papa na biso mayamba meka toluka na lokuli mwa muke toza kobenga lokuli tokende lokuli calme akangi bomoni akangi lokuli akangi akimi ya solo bandeko lelo ezali chasse na ba kolabo nyonso tu lelo ezali chasse de kolabo moto nyonso tu tolakisi exemple na kati na radio lisolo papa na biso Roger Kazadi alakisi exemple. Allô? Oui? Allô? Est-ce que nakoki kosola na mama Chako s'il vous plaît? Ok. Fongola parlophone. Allô? Wana mama Chako te? Ah, Lokuli, Boni. Bon, ngai mukulumpa na bengi yo en France pona nasola na omuke parce que makambo oyo na moni premier salinga pasi pe kanda pe mawa ke batu lokola bino boza ba responsable boza ba père de famille bobotami bokoli na mboka na boyebi pasi ya peuple congolais pe boyebi ke bozaka na mwa opinion batu balandaka bino bokei bofandi lokwa bana mike pena bovandi ba ridiculiser bino masumu de brende soka yaki mbongo bovandi ridicule bozolanda discours bozokumisa mutu asali rien na bien bolelaka tango basangisa ba musicien na maisha bapimela bino place asala rien pendant 10 ans zawana lelo bosangani boloba o tokumisa ye pona mambo azosala allo akati téléphone ozolanda bosiko bozokumisa ye alors que 10 ans asaleli bino rien mais depuis azalaka wana olie même bobomba opinion na yo boke kovanda pena mikolo batata mibimba nga natala lokulinga mwa barumbu na vanda na songololo na yebi bien na yebi Ngalufar tosambela ye na gama yebisa ye
donc bo décevoir batu mais ndenge ndeko moko abengaki alobi na yo tango bokobela tango bokokufa Kabila ya kolela bibembe na bino namonaki mutu moko alobi wana ke mama Oliva ya kolela ndeko na c'est bon bakunda bino balela bino na batu wana tokokufa pe mais nde nalobi boye solidarité oyo bino bokenda kosenga solidarité ya peuple congolais wana même na Kinshasa bosenga ngo soute soki obeli lokuli benga Kabila oza numéro Kanambe oza numéro na ye et puis yeba yango malambongo bolé bo économiser yango pourtant mambo ko changer bozala da difficulté bozwa sous 1 franc de la part de qui que ce soit na bangisi yote na zolo bana o réalité na bangisi yote na menacer yote na ebisio mbongo le bomba ndambu parce que crise ekokote la bino makasi bozaka batu ya crise toyebi bino na lobby bozaka batu ya crise nga na yebi yo lokuli na yebeli yo na soki kapanga soki kabalo wana na komona yo ozaka mutu ya crise wana ekosila te po ole mbongo wana ekosila bokomela onka ba primus ekosila bokozonga élection ekoleka bokozongela pasi na bino toyebani te ngai otuni soki eloko nini nazwi nalobi nde yo monanga nazolela na télévision nalobi nde yo ntango obelaki dernièrement ozali kolela bosalisa ngai naza na pota na likolo nayebi yo batintiana esalami o bana barumbu basangisela ye mbongo obelaki awa okobela moko mosusu ezaka mpona kobela te mais bo économiser mbongo bozwi et puis nayebi ke peuple congolais bakolanda bino te boza na influence moko te vous serez malheureux car ndenge boza na population moko te akolanda bino c'est comme ça mais na Congo wana yo lokuli okoki koyebisa nani avote mpe alanda yo lokuli mpenza lokuli naza mwana Kisasa naza mwana poto te poto na ya koya nayebi biso navanda na barumbu nayebi yo bien tala ngai balobo o basalaka bikeko ya Ivoire na barumbu nayebi bango yo nayebi yo de A à Z okolobelanga rien oza mutu ya malonga te lokuli oza rien oza mutu pauvre malheureux et puis mukolo okolisi bana nayebi pe bana na yo okolisi bana mais ozo raisonner lokwa mwana muke masumu de Brenda vandisi bino lokwa bana mike bozo ya kobetela maboko na un imbécile lokwa Kanambe mutu oyo asali rien na mboka na un imposteur étranger afandi na likolo mboka bozo kumisa ye vous n'avez aucune intelligence vous n'êtes rien du tout bozali kaka batu ya malheureux eza pasi d'ailleurs ke bata babiloko na bino tokotala sous jamais de la vie. Merci. Batu bakotala o batalaka yango kuna na Kisasa boteka yango combien? Mais nga na yebi yo omoni nga na yebi yo natangeli yo ba place nazai komona oti tango natangeli yo bikeko ya Ivoire na barumbo yebi ngai oyebi nga bien mais oui nayebi si yo ko douter te nayebi si yo bato mosusu bakasaka oza mbongo nga nayebi oza molobo oza mutu nayebi yo na cadre nayebi yo na barumbo nga mwa barumbo kokosanga ite tu es un malheureux oza na rien olelelaka batu okolela kende Kabila ndembo ya mbongo ozwi lokuli nayebi si yo bomba yango bien ekosalisa yo na ntango elanga okomprendre po elanga ekoya bokosouffrir mais nakoya mais pona ya Kisasa eza ya yo nakoya et puis avant na yaka na tunaka yo lokuli nalobi nakosukisa boye nakosukisa boye nalobi nakosukisa boye kolanda onga nazoloba te mais kokosa peuple congolais koloba mama nazobongisa abongisi ni akaboli ba cartable bana na lokuli est-ce que bazonga classe normalement bana na yo il faut que ndeko mandie tata mubimbo ndeko mandie po bana no bakota classe après moi si wana azwi ba biloko akaboli moi si a président azwaka mbongo wapi po ke ndeko kabola ba fourniture scolaire bozo kumisa eloko mama ema mwana muke bongo bozo bengema yo tata lokuli yo bandi théâtre mkoni ngaza petit na école primaire yo za théâtre de lozo benga moi si wana mama aza mama na yo bokomi pe sa valeur te yo mona mwasi ya président asalaka wapi po azwa mbongo
akende kokabola otolakisa image ya mbandaka akekoka mbandaka wana depuis aza pouvoir 15 ans akabola cartable na mbandaka ke akeka lelo mpona campagne boolakisa yango bon nakolekisa miniti nanga mingi te na yo mpo oza mutu pamba oza rien yebisa bangalufar nabuti obenga ngalufar akangi telefone nakobenga bino tu nakomettre bino en garde mpe bokovivre e nayebi bino particulièrement yo na ngalufar nayebi bino bien bamama Shako batu nyonso azo na Kinshasa na barumu nayebi bino eza menace te mais tokose souvenir na makambo oyo. Allez, au revoir. Merci papa na biso Mokulumpa, ba vrai combattant. Eza ba combattant oteke balobaka sans action. Ba combattant. Nabanzi nani azali na nzela ya singa aluka lisusu moto. Lelo tozali na ba chasse au kolabo. Bandeko oyo bakotindela ngai nabanzi ndeko na biso moko Basile atindeli ngai carte akapesi nga code ya carte nakomeka nakoloba pamba te asali pelo kwa malamu abenga carte moko asombaki apesi code ya carte tomeka nano bopesa nga numero ya Masumu de Brende bandeko bozali kobenga bo intervenir bozela nano vraiment mwa muke to sala chasse au collabo bango nyonso tu baye baboko melanga numéro ya Masumu de Brende comme ça to lukaye nabanzi papa na biso kuna pesa numéro ya mama Shako esika ya ndeko mwasi oui je surtout papa Masumu pour papa wana penda est-ce que papa na ko sala penda acheter na libandi zata na moi valet ya solo pourquoi ko sala vraiment mawa espèce ya ngalufar obenga ya osenga ya Masumu ponga za ya Masumu te mais so ah bon nazwaki ngalufar afungoli fo nazwaki ye mais nakataki ye po ndeko azalaki na ligne na luku oui mama Bipendu allô mama wana nani c'est mama Bipendu c'est nous on a eu le bien hein mère Bip bangi nazali représentant ya bakombatant na mboka ya Hollande tozali kosolola awa tant que ba congolais pona koyebisa bino kuna ba image oyo bosali nyonso tout moni yango allo akati allo DSV nabanzi bandeko bopesa biso ya Masumu bandeko ebele bazali mama Shako azui akati donc baza okura bango nyonso basingeleli bango nabanzi bopesa mama na biso numéro ya mama Shako bandeko lelo tozali biso nyonso tokolakisa bango yango mama zoe mama Shako 99 820 oui 820 na bande 99 820 39 41 voilà na ubenga mama Shako wana na tute akimi alobi Kabila bikisi ndeko na ye apovote Kabila oui nabanzi papa solola ki na ime nabanzi bolukela biso numéro ya Masumu de Brende ndeko o azali nango akoma numéro ya Masumu de Brende uti kolobelanga tout de suite azali uti na ofikala na solo na mama Shako osolo ne alobi nini mama benga ina misu na biso lelo mama Shako na auto solo ne siko ekuta kata sindika mabe abi ba famille bakufa to eda ete donc ya eza choix na ye alors chango na micro nango vraiment na micro pembeni wana amata como kata fond donc ta tomoki mabe alobe choix na ye mutalo baza ezo sonné botika allô bonsoir naina sona mama Shako ya mama Shako ngai na chateau nazo bengo na partie Hollande na tuno question mo mama Shako est-ce que oyebi ke na sud Kivu kuna na nord Kivu kuna na est pays na biso kuna ba viola ba mama na bana so poni na tuno bongo
omoni biso nde mtosomba baproduit na bino awa nde bolobaka biso nde mtosala bino mpo bozala omona ministre ata baproducteur moko te baoya koproduire bino parce que so baproduire biso atokopirate yango mama Shako soki oyoki sango baviole mama oyo abota yo ta koma koko kuna na mwana Nabanzi toza koyoka lisusu te akati telefone nabanzi ndeko nyonso tu oyo kobenga ozwi micro na yo otie na kote ya haut-parleur wana comme ça yo zali koloba ezali kokota wana pamba te tozwa bango vraiment numéro ya Masumu de Brende moto azali na yango ameka nanu kopesa biso to meka nanu koluka toza koluka. Allô? Papa Mwakwa, on taille sous la peine qui on est katanaki. Allô, au soleil, la peine que au soleil n'a pas la souhait d'avoir. Nanobi, mais si quoi, c'est un micro au salité de producteur à rater. Ça m'a trop. Mais papa, omoni mboka na biso souffrance ezali souffrance eza makasi vraiment eza makasi ezali makasi bino ndenge tozali wana nzambe ata pamboli bino po apesi bino misala wana maloba oyo bino koza na pouvoir maloba bino koza na yango boni koinfluence bato ebele mais totali bino na bikili awa koke kokumisa mwana mopaya oyo afandela biso na motu ya mboka bamama oyo que les ballons tout le monde ndeko longwa ba retour par retour Maman Sylvie kanga micro na yo par retour moi belé Maman na biso Sylvie ba retour ozo komona pasi na Kinshasa dadi kambute ko bayebisa mbongo oyo bapesi bino ekosila dudu akufaki bozali koselamante papa dudu akufi mbongo ya visa na maboko Sud du Sud ezalaki mpona kosomba billet po akenda Sud du Sud $500 ya pamba nani abimisaki yango gouverneur ezalaki wana ti akufaki raison pour laquelle dudu akufi boyeki yango te c'est pas ça kritikaki nyanga na kati ya Kanambe Kabila wana au moins ye akufa me akufa na honneur kombo na ye kotika la pete ko tombo la kombo na elobi tangu to libérer mboko na biso wana Tshisekedi akozwa pouvoir bolinga te boteka Kongo me bino mbangu na bino ko ya Tshisekedi azu pouvoir ba théâtre na bino awa na poto to tumbi yango boko mona ba bilili producteur ya poto ko produire bino mama na ye po akosala eloko na poto te to bengi ba producteur na bino nyonso ndeko osenga eno bozala suba théâtre te po bozala ba producteur sikoyo nde ba oya nikie bazalaki bozala susu te papa bo décevoir biso mama o mwasi na yo na ndaku ba tobola ye na misu na yo soki yo kolala pongi po ba oyo bazana este bazali ba nyama si bazala ndelo ba congolais mais pourquoi bozo kosala biso boye ba politicien awa na poto bayaka ya keba soki to moni to kototola ye ba musicien kutu boyebi to tikile bino nzela wana bokangi mutu ateyatra komeka bopela kutu te ko président bimisa mbongo na ye atinda bino na poto tokoya koboma bino wa bien boluka moyen bo changer camp il est temps bo changer camp boya na camp ya peuple alingi Tshisekedi wa mulumba yende mutu akofu mboka wana
mwana mobali wana azali congolais te azali mwana ya kabila te azokopema bandeko na yo butu bandeko na bino butu moi bino batatani bimba boza sanse ya kotia bana na nzela exemple nini bozokopesa na bana na bino lelo soki yo okufi héritage nini ya malungu kotikela bakoko na bino oyebi ke obebisi génération ya bana ya bana ya bakoko na yo bokoti na liste noire lobi okufi lobi mboka esukwami lobi bokozala na liste noire bana na bino tobanda koyebisa bino batata na bino bateka mboka likolo ya mosolo bakoko na bino tobanda koyebisa bino batata na bakoko na bino bateka mboka likolo ya mosolo boza na place te na société na biso il est grand temps bochange camp papa nabengi yo papa mpo na respect me na kanda ya kongo nazwi kobenda kofinga yo sikoyo me nakoki kosala yango te mpo naza bantu na respecte papa Ngalufar nzambe abatela yo na pongi olala nakokata te papa nakokata singabi nzambe abatela yo olala malamu afungola bongo na yo mpo oyeba teya bandeko na yo koeza bapasi tozali kokufa kutu moi ndeko na yo mukoma ndeko na yo mwaile za ndeko na yo pateleki tozali konyoka na poto mukie tozwaka totindelaka bino mukie tozwaka toje mboka wana gouvernement elesaka mboka wana te biso tolesaka mboka wana yo oyebi yango très très bien papa s'il vous plaît nakiti susu mungongo changer cas il est grand temps artiste sénégalais président na bango a changé la constitution batelemelaki bakangaki bango batiaki bango na prison mais suka babimisaki bango lelo oyo bazali lokola ba héros lelo oyo bazali lokola baroi na kati ya Sénégal po peuple ezokopesa ba fleur peuple ezokokumisa bango olingi yo vraiment ozala ndenge wana te papa Ngalufar olingi ozala ndenge wana te vraiment un jour bozali ozali artiste oyo soki nalobi natala nazonga nsima osekisa biso papa mpo na nini okomi kobebisa motema na biso mpo nini ozokoforce biso toyina bino mpo na nini oyebi sikoyo congolais tozali ya kokabwana me lelo oyo papa tokóma bomoko ndeko nga nabotami ne mama moko tata moko soki alidi kobebisa kongo na koteka ye baboma ye okongo liboso mpo na nga Congo, naza nabota obe mwana moko me nayebisaka mwana na ngai papa eloko ya liboso ya motuya na vi na nga c'est mon pays le Congo yo oza ya mibale ya misato ezali mama na yo ya mine famille na ngai ozoyoka nga nazebisa yo Congo nde liboso na ngai normalement fallait nga mwana na ngai liboso me nayebiso Congo eza nde liboso après mwana na ngai mais sikoyo yo ozali papa oyo boti nga oza na age ya papa oyo aboti ngai ngada kopesa toli na biso mabena malamu papa Ngalufar na biso mabena malamu vraiment mboka eza kokufa bozo komona mwana mupaya wana bozo kona mazo kusala mais bozo ko supporter pourquoi papa na zali oyebisa yo yango na yebisio so zali lo oyebisa ngai oyebisi ngai so zali lo kote lala malamu balobaka la nuit porte conseil lala malamu lobby te ya bandeko na yo balge bofandaki wana eya ngai na suki wana soza ne loa kolobo lobi soza na wote bon ninga na kati ok merci papa merci papa na biso dadao Mompolo nabanzi tomeka nanu kozongela lisusu Ngalufar kuna toluka ye nanu tozali kokende toza koluka Ngalufar ok nani azosolola naye allo mama Shako allo mama Shako mama ngana utai kobenga yo awa wamena kitsepe na osidika kitro na sola kino na ndenga mwana na mama mais opesa nga ba réponse moko na regeta ki pokatinga fond na banda koloba na yo biso to sepelaka na ba théâtre mais malheureusement makambo sala ki lobi na que le choix les couleurs ça se discute pas mais
tozali wana bolobaka biso nde toyedaka bino donc sans hein mama mbongo na biso esombeli ni voiture yoka ngai mama mbongo na biso esombeli yo voiture te mais tangu tozosomba cassette na yo ezosala ke yo o se retrouver olobaka ngo na théâtre moi 500 so combien ba pesi yo ekomi kolobiso bilobela mais yeba ke mbongo wana ozolia ekosila yo lobi okoluka kaka ba petit chéri oyo bengaka na poto awa ba théâtre na bino ekoteka malisu na poto te tokotumba yango mpe makambo bino bosali tomoni yango bino mpe bokomona oyo biso tokosala mpona bino ozoganga mais lo bokoya te mais mutu na bino akolongwa bokokima mboka ok okoya poto te mais mutu na bino akolongwa bokokima mboka okozonga tina mboka na bino esika bapara na babotama okozonga okokanga kosala bilanga kata phone akati phone papa na ngai. Merci mama na biso bo zela toluka ngai pe kotoyo na meka koluka na lolenge na ngai na meka nano koluka numero ya masasi bandeko bapesi toko oui bandeko bakomela biso ba numero nyonso na oyo azalaki te pression ke na bango nyonso po bapesa na sango bien o ba sai bango nyonso ba chef de film bapesa bandani na bango senga koko dia zombo numero ya masumu yenda koko sala na papa Carlo tiko tanga ko mona chena ba tubi na baninga naye ye te biso tozo benga bato ya Afrique ye azana makamo ya solo bandeko botika na makelele ngana meka ko benga numero oyo zela tozo luka nazo luka toujours ndenge nini tokoki ko benga po tozwa po lelo tozaka na chasse ya batu wana ndenge tozali kaka koloba und 50 Cent. Bitte wählen Sie die Telefonnummer und drücken Sie dann die Sterntaste. Zela tokende sikoyo 00 numéro ya masasi 243 81 266 39 38 toyoka enano tozoyoka ye nanu tozoyoka ye soki ekobenga tozozela kaka numero toza kozela soki eza kobenga ye Votre appel va être transféré. The call has been forwarded. Please hold. Merci. To luka lisusu deuxième numéro na ye ya kobenga ye. Na banzi bandeko o baza kobenga na kokotsa bandeko na nzela ya singa. Soki na kokotsa bandeko na nzela ya singa oyo azwi na nzela ya telefone abengi. Oyo azwi mutu na nzela ya telefone toza kokende bandeko nyonso babenga. Bobenga ngalufar ye vraiment alandi maloba nyonso tina suka lobi merci ndeko. Bobenga ye. Merci. Azolinga kuyoka. Zela to meka kobenga ye papa na biso odon pambuzwana na maloba kuna comme sanga na ko zwa maloba soki na zwi bandeko wana merci. OK, je pense que bandeko e boto na bino nyonso je pense pona Congo ko tokopesa bakombo mpona Congo tokolobaka. Alors bana Congo nyonso bosali acte lelo ozali chasse au collabo. Bango tout ba participer bali ba leader d'opinion. Lobi tokobeta masolo ba leader d'opinion neni ba manipulaka bato. Alors e boto na bino kopesa ba numéro na bango nyonso ana conférence. To benga bango so na o elonge zalaki te tokobenga bango socha bango pression ba mona penda ke na poto na diaspora mobimba na mukili
basepeli na baacte wana pourtant que bango bazolobela yango bakoentraîner masse mobimba na nsima na bango lobi tosola sur manipulation donc tokoyeba ndenge tokosala mpona bango awa papa ngalufa namoni déjà papa dada o eboto na yo namoni eloko lobi na ye ekoti yemoni batama ene mais mulukulu aza teti moko na namona batandenge wana te vraiment azotiane mpe tembe bokobangisa banani tobangisi yo te mais conscience na yo ezali wapi. Je pense que napesi maloba pa ya Roger Kachama zwa maloba eboto desile tozela. Oui, merci Odon, vraiment et ça vraiment plaisir à trop oyebi na babiloko ndenge ozosala maboye oyo eza mpenza ezolakisa ke Congo ya lobi lelo ata biso tokozalaka ntango mosusu te mais toza sûr que makila oyo ya Congo ya bakongolais ya lelo ekotikala na babana oyo ya biso parce que ezali bien mpo baza nanu meke bazomona baaction oyo ezosalama na bandako bisika tozali ndenge tozobenga tozoloba na banza babana oyo tozala bango na ndako na basi na biso baza komituna bakestion mais papa akomi boye ndenge nini vraiment ezali elengi mingi oyebi eza triste parce que na monde wana ya théâtre en plus aussi na Kinshasa soko otali vraiment nombre ya batu oyo ya ba réflexion ya makasi eza susu mingi te lokola nzala eseleki bango mwa mingi mais na ba action oyo ndenge tozobenga bango boye je pense que baza comprendre vraiment esika nini oyo niveau batapoto bazali parce que misusu ezolekela bango na matoi baboye ba musicien babeta baboye nini bazoyeba pena bien te mais c'est une occasion pour eux maintenant bazwa ba direct ya boye ba comprendre que non biloko tozo yoka zande boye vraiment papa langa odo. Bonjour. Boni Masasi. Oui, malamu. Masasi, boni santé. Santé zali malamu moke par la grâce de Dieu malamu moke kaka mpia kandeza makasi ya Kinshasa. Abongo mpia kezana Kinshasa bozwi mbongo pa ya Kabila te bo lekani bino nyonso tuna ba masumu bokumisi ye. Tozali koleka po tozwa mbongo nani tozwi mbongo te toza koleka parce que tozali na aide te Tshisekedi alobi tozwa mbongo yango toza koleka tozo Tshisekedi alobi tozo Tshisekedi tozwi tozwa mbongo. Tshisekedi ayebisi bino bozwa mbongo. Allô? Oui. Naza koyoka yo. Ouais. Tshisekedi alobi tozo ezali mbongo na ba Congolais tozo yango. Et puis il a dit, il y a un ami qui te montre que tu veux que la forme que tu as pour l'idée de la vie merci. Nako rappelé Moko, merci. Merci Nabandeko Toleka Nabandeko Susu vraiment esika oyo papa nabiso Roger Kachama Ozana Maloba. Oui, merci DSV. Vraiment zomo na ndeko biso oyo moi réflexion ezali na koloba ke leader na biso alobi tozo donc ça dit na mutuna ye yebi ke za leader mais na masolo a voter na ye leader na ye donc ezali kaka pona nzala ndenge moko bandi mais ezana ba oyo pe na bango lokola ba mama Shako wana ba réaction na ye ndenge ozoyoka ezana basi ebele na batu mibale ebele oyo bazali pour ba action oyo bango peut-être soi-disant azomona que mbongo wana ezouta na poche ya Olivere na poche na ye ndazo bimisa afuta apesa batu asombela batu bana ba cartable apesa bana ba cahier ba stylo vraiment ezali mawa mingi na ba raisonnement wana msusu mais de toute façon DSV bazui message na biso esali biso kitoko et puis ba continuer ko zwa message na ndenge tozomona ba numéro c'est ko ebele ya bayandi mosi ya ba munderi na ba masumo donc ba numéro c'est zami vraiment boto na yo DSV odona zonk solo maloba merci beaucoup et boto na été sur des va comme libre kuna a na bengi masumo papa masumo ou bien nini nini mobile n'était à kokangama DSV félicitations mon frère. Félicitations à Moutoutou à petit temps à côté de l'émission. DSV na Tarabino
na radio lisolo corruption kozala te parce que esprit ya bato ba constituer radio lisolo bazali ya kotelema mpona Congo. Voilà tokomi ko comprendre boyo kama ça c'est lobini tokolia leader abitolia mais akovoter te. C'est que bato otozo benga bango nyonso oya kotia munoko makati lokuli yaza mutu moko bo comprendre ye mama Chako bo comprendre ye ngalufa aleki alobini papa Dauda alobi na ye tia comme na suka alobi merci mon frère dit ko bake buto lelo conscience c'est ko sala po yeba e ba ko benga na bango ba yeba place ba ko ko komela. Je pense que beaucoup de qui na désordre na éviter nani akotaki liboso nani akotaki na retard na éviter son appel ça maloba pa ya nani waza besoin maloba obini to benga ngalufar lisusu ngalufar ye vraiment azali poli akoyamba telefone akoyoka yo tina suka ngalufar papa dadao lokola yo benga na ye très bien etika la ye conscience na ye sala to déranger société atika ko lala nango et travailler benga na moni to benga ye trop et au sala faut pas nabanzi na lobi papa dadao omoni ndengo sololi na ngalufa ko bandaki likolo tango kiti na suka lobeli o merci eza na tina li pa benga te akolala conscience na ye bolo ke la biso ya masumu de brende asepeli kaka na matopa ya masasi awa iloko alobi nabanzi ndeko na biso papa Carlo pas de commentaires s'il te plaît vraiment mona musika tokende nano pe mama na biso Sylvie toyoka ye na yango pe ka lilobo yo zoloba wana yango pe na ngalo bato mona musika pona maloba ya masasi. OK, merci. Donc ça lango pe na commentaire te. Alors ndeko nina zana zela singa akozwa lisusu toza koluka numéro ya masumu de Brende bandeko bazali ko benga na ba téléphone en tout cas na kozwa mutu te toza na besoin ya ba numéro to benga bandeko baza ko landa biso bengi numéro ya Yann Dimosi obo teli biso ya 81 88 wana et ezo salate donc ça dit muta pesi biso yango ameka vérifier yango balobi numéro wana ezo salate. Merci. Nabanzi bandeko o baza kolanda biso na .com. Bolanda biso na .net. .com eza toujours à kotonda. Bolanda biso na .net. Bokolanda biso très bien. Pambate batu baza toujours ya kotonda. Merci ou bien na .tk. Radio Lisolo.tk, Radio Lisolo.net. Bokozwa biso vraiment toza na chasse. Tozali kokende kaka ndenge tozali koluka moto ya kozwa bango na nzela ya singa. Soki toyoki kaka maloba totiki zwa micro na yo tia pembe na telefone ekozala toujours malamu nabanzi moto alongwa pembeni endi na ye mais atia vraiment lelo tozo kokende chasse au collabo ndeko azobenga bato na conférence atika biso na mwa kimia mpamba te boyamba conférence eza kobenga te moto abungi nzela. Merci na bandeko tozali kokoba se kokoba na chasse au collabo moto nyon surtout oya kozwa numéro tozali koluka toyoka cha micro na yo pembeni ya parlophone wana là papa masumu aboyo yam alo akati azoboya koya papa masumu eso na aboyo yam nabanzi nani aza kobenga nde nummer is op dit moment niet bereikbaar. Probeer het later nog eens. This mobile phone is currently unavailable. toza kaka koluka bangoshi. Oui, numéro ya Mundori akangi téléphone. Bon, to bomek ba numéro ndenge zali bomekana numéro Mundori ya akangi téléphone tozali kaka koluka bande konyos to luka tous les batouana to ebisa bango binemi ya peuple congolais. Oyo basali biso bako sibiri yango na kati na diaspora bako comprendre que non ba combattant bazali. Oyo ba telema bazali. Tozali kaka na chasse na bango. Tozo luka bango. Makambo tozo kende bandeko bazali ko luka ndeko oyo nyoso azali na ligne oyo amonike akobenga
soki azwi amatisi kaka voix mbala moko soki ozangi numéro okomeli biso oyo azangi numéro akomeli biso topesi ye numéro makambo oyo na banzi tozokende numéro oyo tolobi ke ya Mundweri numéro ya Mekango na muto mekango la deuxième fois et sonné 2 fois et parti yoka allô papa Masum papa Masum allô allô papa Masum na bengi à partir à Londres comme nango don allô ozawapi papa Masum ozawa papa Masum na dito sola somuka muke naza na Londres allô akati ba mokima mana fona pote pesa ba mbongo ba mokima ngo a comprendre déjà phone ya Mundweri naza ko pesa bino phone ya Mundweri na bwaka ngo na chat wana ba phone ya batu nyonso tu oyo azali na posa donc to bengi biso nyonso tu po to landa bango chasse kolabo nyonso tu na banzi biso na kati na radio lisolo boyoka ki odon mpambu ya lobaki biso centricage to kana makama pamba te ennemi ya peuple congolais muto azana sima ya chichite wana lukingambu na e na sima na biso tala ba numero ya batu wana ya Mundweri ezali 994 fois 28 641 wana ya Mundweri ya Ntsakala ezali 99 831 93 14 ya Elombe 994 fois 190 33 ya Ndimosi 81 880 851 tozali koluka toujours toza koluka tozali koluka toujours na ba numéro nyonso tu wana tozali koluka moto nyonso tu oyo akozwa asali biso signe oui allô papa Ntsakala ngai allô oui papa Ntsakala ngai Roger comme on a Roger nazo benga yo à partir ya Hollande allô nazo benga à partir ya Hollande oui oui papa na ngai na tuni yo boni kuna santé ya mboka ok na lobi papa boni ba production na bino ezotambola malamu la production tombe sur bien que la territoire va comme vous faites des milliers de cachets de pas la qualité mais papa oyebi que ceux qui va cacher et baby parce que ba producteur wana bazo uta awa na photo bazali batu oyo bazo vana na communauté congolaise bayebi makambu oyo ezoleka na mboka kuna et puis bayebi makambu oyo biso awa na poto makambu tozo kanisa pona mboka wana est-ce que bino bozo yeba yango conscience na bino ezo sala oui est-ce que conscience na bino ezo sala que ba producteur wana balingi suko sala misala wana te parce que bazo zwa mbongo te po biso tolingi bato oui mais papa na Ntsakala oyebi pona nini bango bazolela awa piraterie eleki oyebi pona nini
parce que omoni eloko oyo bino bosali na video na bino bosali bosangani boke kokumisa Hippolyte Kanambe kuna. Allô? Nalobi bino nyonso tu boke kosangana mpona kokumisa étranger oyo azali na motu ya mboka bopesa ye mokakoswa avant na lipela kuna. Alors boyebi que biso bato tosombaka ba DVD na bino na ba CD na bino papa na biso ntsakala mais nazoyebisa yo que baproducteur wana bayaka koteka yango awa papa ntsakala yoka ngai na resayo bayaka koteka biloko na bino awa na baimage oyo biso tomoni kuna oyo bino boke osangana mais biso tozolanda bino tolandaka bino live awa mais baimage nyonso tina ngai baimage bomoni wapi baimage oyo bino boke koyamba bino boke kokumisa mwasi ya Kabila. Allô? Ok, parce que nazuza ba retour nalobi boye bino bosangani bino nyonso boyebi pasi ya mboka wana boyebi souffrance oyo eza na kati ya mboka wana bopesaka ba message na ba théâtre na bino na ba souffrance ya bato bazomona na mboka wana boyebi ba mama oyo baza ko violer na este ya Congo boyebi bana oyo baza ko tuta na maboka na este ya Congo bana wina baza ko violer bango muto azali na en tête ya mboka wana conscience na bino boyebi yango très bien que azali Rwandais azali mwana ya mboka wana te pona nini bino boke kosangana pona koluka ko soutenir ye olie boke no soutenir Etienne Tshisekedi papa na ngai yo zali intellectuel ovandi na poto oyebi makambo oyo bato mosusu baza na Kinshasa bako comprendre te pona nini yo na bato wana nyonso boke kosangana esika wana nazoyoka yo loba nazoyoka. Allô? Akati alobi DSV. Oui, toza kolanda bino. Ok, na banda boyoki mamba lobi alobi mbongo ezali mbongo ya mboka bango bakozwa mbongo wana bakolia yango problème ezali wapi. Merci. Pakati telefone nabanzi toza kaka koluka na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso lelo tozali na ba chasse au collabo ndeko nyonso oyo akoki kozwa numéro abenga ou bien oyo azangi numéro akomeli biso na kati na radio lisolo tokotindela ye numéro donc nabanzi tozali kaka koluka na bandeko nyonso tu oyo bazali kolanda biso na kati na radio lisolo ba oyo bazali kokoka lisusu kozwa radio lisolo te bakota na radiolisolo.net net bakolanda biso très bien po bato vraiment bazali tozali kokoba se kokoba papa na biso dada omeka kokanga micro na yo po na ba retour tozali koluka nani akozwa lisusu téléphone abenga naba. Oui, allô, bonjour. Elombe. Allô? Oui, Elombe Boni. Madame, vous êtes la BNP, la zone de harcèlement. Nalobi Elombe Boni. Elombe Zoganga. Nalobi, hein? Ouais, Nalobi Yokinga. Allô? Nalobi Elombe Boni Kinshasa.
Ouais, na lobi ndenge olobi Kinshasa ezali bien. Elombe yo ozali motamayele. Ndenge nini bozo kende ko soutenir Rwandais ou azali na pouvoir na biso na mboka na biso? 1 Euro und Akati. 87 Cent. Akati connexion na ye. Nabanzi bazui moi consigne akati moi connexion. Tozali kaka koluka ndeko nyonso tu oya kozwa na telefone. Nabanzi tomoni papa na biso opewa nani oningani ata mokete. Bandeko nyonso to ningana. Patrick Chibangu combattant na mboka Belgique to ningana biso nyonso tu chasse au collabo. Lelo toza kokende. Chasse au collabo. Na ebite papa na biso Roger Kazadi soki o koningana lisusu kote na yokuna lelo tozali vraiment na bango mayele. Papa DCV par Bolimbisi na so benga nsakala. OK. Ezo lela na ebite soka ya mbangai ezanga ndeku na cha micro. Oui. Ezo lela mais ezo yambate. Akoyamba. Oche vraiment micro na parlophone wana. En tout cas, je vais battre de la rava. Tozo zelaye pekaka. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. S'il vous plaît, je peux parler à monsieur Nsakala, papa Nsakala. Oui. De la part de Nabou. D'accord. Alors, il y aura un instant. Allô? Et papa, s'il vous plaît. Nous avons bien la partie en français, comme on a eu Nabou. Papa, na yebi choka la dengue ka pona yebi choka ati. Si ko vanta kisasa to yebi ndako. Bo sala ka o bo sala bo apuye Rwandais, mais yeba ka ke to yebi ndako. Oye oye la bino, bo yeba te. Bo continuer ko liam bonga Rwandais. Bo sala campagne na ye, mais oye ko la yo, oye ba te na visé déjà. Un homme averti en vaut deux. Nous avons attend au PC par conseil moralité. Il n'y a pas de qui porte mon bimba. Nous avons attend au Européen, papa. C'est moi qui vous ai appelé. Laissez-moi vous parler. Et pas au vent d'Aratoyebi. Donc, il bat la famille, na yoso lingi, bombe quoi la haute. Donc, pesa de yasa on a masou pour na tout. Parce que bombe atomique est quoi là yo. Côté où tu es batté. Merci bien. On a édition na kanche yo kinga. Nous avons attend au PC conseil. Mais on continue à osala au bo osala. Boza na sima Rwandais, batwati kala kokufa. Comme ça, ils allaient se monabi. Nous voyons mongo. Mais ouais, voyez là yo. Voyez batté. Akati papa. Merci. Na base. OK. Il faut la savoir au Canada. On m'a comme ça va Canada. Ça va conseil moralité. Baza bana nikete. Au moins même au matin sur le baki. Bolibiti papa le baki tout ça la commentaire, mais ça mérite un commentaire. Il y a dit que Barolia Mongo, mais la télévision va voter Kabila. Les messages passent. Il y a lié Mongo, mais à passer message qui est beau voter Kabila. Il y a Rolia Mongo, on voter Kabila. Or, que beaucoup de gens pour ça que le message est électé. Donc, on a lié Mongo, mais à ce qu'il y a une hypocrisie à haute Kamboka papa. Bah, ça va s'en caresser. Il faut que l'accès au Canada, tant qu'on caresser dans les athées. Bah, il va vraiment que nous va mettre vie en danger. Merci papa. Merci papa Nabiso Tozakaka na chasse. Allô? Oui. Oui, allô, bonsoir. Oui, nazo solana na papa Elombe. Ok, bonsoir ndeko na ngai. Boni bino kuna. Ok, nalingaki naloba boye. Ngai nazobenga a partir ya Hollande. Nazobenga awa, allo. Nazobenga awa na kombo ya communauté congolaise nyonso tu ezali na Europe awa. Tozali ko regretter bino mingi parce que buzoba oyo bozo sala kuna tozali ko sepelisa ata moto moko te na ngambu oyo ya biso tozali awa. Bosali séparation entre biso na bino na ba image oyo tomoni bino boke o soutenir Kabila. Vraiment ezali mawa mingi, mais biloko oyo bosali bo signer contrat oyo kozala indéterminé na génération nyonso tu ya ba famille na bino nyonso tu. Message tozo pesa bino ba produit na bino nyonso tu e kozala ya kotumbama bokozwa yango live
boyeba ke ba producteur nyonso tu oyo ba produisaka bino bako produire eloko moko susu te parce que ba boutique na bango ya production toko kanga yango nyonso tu mutu azoloba na yo azali combattant ya ba congolais awa na mboka ya Hollande. Vraiment tant ya kobebisa mingi ezali te, preuve ane que okei ko postuler na députation kuna, tout ça ezali kaka pona musolo. Mais boza koteka mboka epai ya ba Rwandais, boza na conscience ezosala bino. Biso bato maka ba biloko na bino, bowangani biso, bopesi biso mu Congo. Allô? Nazoyoka yo malamu te, ni na yo lo babie te. Na yako se combattre kuna, na yo changer langage parce que okomi na députation. Donc se combattre kuna tango bozaka na pasi bolelaka awa bolobaka na biso te ya kopesa bino mosolo kuna te. Na yo pe ozali mutu oyo ozo raisonner lokola nyama bazelo eza na kati ya mutu na yo. Toya ko combattre kuna boyaka kosenga mbongo awa soki bozana ba problème. Bolelaka na poto soki bozana ba problème. Opesa ba numéro na yo na télévision ozolela ba soutien. Ba soutien wana senga na 8 km pona nini? Akati tozali kaka alobi na biso tozali ba combattant tozali batu oyo tozolela mboka mais tozolela mboka na mosika to obundela mboka na mboka kuna na Kinshasa kuna pona nini tozokolela mboka libanda. Donc devez comprendre que na bato peut-être tokoko prétendre que bazali batu mwa mutu ezo sala vraiment bango nyonso tu baza na fulu matiti nde mutu eza na mutu na bango na ba poubelle nyonso ya ville de Kinshasa eza na kati ya mutu na bango. Ces gens là baza ko raisonner ba poche na bango, c'est-à-dire que il faut pas que ça la distinction il y a un individu oyo azali que bomoni que non azo prétendre à l'intellectuel. Non, ils sont tous pareils, donc bazali batu oyo s'il faut que tumba bango soki ba yawa il faut que tumba bango. Merci bandeko tobimisi lisusu numéro ya Ebakata toche yango wana moto nyonso akobenga na numéro ya Ebakata toche déjà 098 13 205 7 na suka tobandeli 098 13 20 57 oyo to akozwa lelo toza na chasse na bango tina suka ba sentir bango nyos tuke bazwi moto to fedingwa moto ekwela bango po bango nyos soki bazwi moto eke babani ko bengana bako comprendre que non eza vraiment moto tozali ko kende moto nana zwite papa na biso opewa